na sepela ki nangote parce que tokoki kozala balashte ozo comprendre omoni ndenge oyambinga na plateau na yo j'ai accepté donc pour accepter il faut accepter aussi les retombées ce n'est pas chaque jour ezaka ba miel nde koyaka na makambo tout ça raté ozo comprendre eza chaque jour te ba miel nde koyaka te ezaka chaque jour mususu pe Congo bolele salini et ko ilbiso ngana zo kanisa keza miel nde kokoya nzoka nde Congo bolele salini et ko Robin Mundi vous savez donc et pas na biso na nous ba griffe ezalaki lokola surprise moko incroyable parce que moi oyo ngana olobela yo nazana kati nzungu ma famille je ne savais pas que Robin Mundi a été pistonné par un jeune leader business écoute kala business vous comprenez après tout business et la bitosa la business et puis nga na musique à Congo ba yebi ennemi jire na nga za ka mokoti na isi bino ke non sibia za ennemi nanga ni vie na biso faire gola na bino bino ka sa ka ennemi nanga na za ka na ennemi moko mutu moko ya ki ata kope na nzela na ye na kozwa te jamais na yebaki te mais à ma grande surprise yemoko papa mokolo 40 ans passé na ndenga zo milobela déjà yendenga zawana aza muto ba génération moko ya ba oyo azolo baba rata wana donc ba rata wana baba millionnaire mais yesko arata azanga même na ndako bien kasi kana bino wana batu busala wana ba rata banani ba rata vous comprenez parce que bato nyusu ba critiquer fali pour panga mona bango ba rata parce que mutu mongo normal au vivre vie normal aux a vision aux a temps critiquer fali pour partir parce que c'est juste quelqu'un qui fait des efforts. Est-ce que mutu atanga mutu azamayel mutu azasage à cause de la supposition bon na mutu asaleli bolam na mutu alesio matembele na mutu alesio fufu na mutu amatisio vient orphelin au bâtisse carnet de contact na yo tu ne peux pas on les a autobengaka ingratitude gratuit ingratitude wana sali yango pona nini azapere nandeni azamobangi akoki ko céder na pression te akoki jamais ko céder na pression banani pression ba wario akoki ko céder na ngote alors le kola ya akoki ko céder na pression ba wario te akoki ko céder na pression ba griffe te petit akoli a comprendre que ana komi papa nde na aboye en tout cas na vision nanga nde na abo en tout cas mundibu fona soigner na mundibu po ya na okakalia ka ba pizza na mutu wana ba fanda ka donc na nzela mundibu na kokota vous comprenez hein bino bo mona ka makambu bo monela ngo na anglais donc à ça la réconciliation na vient na ye fali poupa merci beaucoup est-ce que sokalinga ki bongo fallait qu'il y ait le bango na TV non tant on va penser qui est passé ya cop c'était par téléphone non donc sokalinga ki salema bongo elinga qui est passé par téléphone et puis mutuna nanga place et pesinga kanda mabe eza place au kazolo bakie place kazolo bakie non pour une subia à la complet pour une subia complet atika kolana na ba vie oyo ba les chèques barata ba vie barata il faut pousser na pembeni ya fali poupa et bota inosbi ça lui manque quoi et manquer nani et manquer nani ils ont manqué nani ah on comprend des places na tuna ki monsieur Robin Mundibu c'est depuis longtemps tokolo baba 2 ans oza pembe na fali poupa qu'est-ce que tu as gagné parce que epesina soni epesina solo monanu bato afinga kiyo na première vidéo ya remerciement parce que batuna kiyo ozala ki pas fali poupa ya pamba parce que fali poupa bana ko peso ba marché te mais ce qu'on est comme ça pour la deuxième fois on me fingisi on me kitisi on me si même na honneur oyo bato ba banda ko considérer ya mukie
parce que ceux qui sont dans musiciens ba fingama Robino Mundibu azana kati. Pourquoi par des bêtises, par ba propos naie, azana ba bilo mususu lobaka naie ba te moko boy, a raisonnaka to a raisonnaka te. Il fallait Robino Mundibu a sa vérité. Vous comprenez hein? Et banda qui n'a ndenge Niger leader a fait ses marchés wana. Ça c'est merci beaucoup. Il fallait zonga pesa biso bandeli. Azong c'est la biso ba audio. Azong c'est la biso ba voice. Et banane c'est ba audio. Banda ki ndenge nini j'ai leader a fait ses marchés wana. Mais e bandeli ya nyof. Ya mi balé. Ya zanfwa chéri ya viena ye. Po ya za porte-parole ya musicien moninga na ye. Et puis la génération moko. Oh, génération. Oh, génération moko. Non, non. Oh, génération moko. Yena nan. Non, fallait pas. Pas sa génération moko. Habitants de Dallas, Texas et partout aux États-Unis, saviez-vous que la saison des taxes est proche? Voici pour vous Oasis Group TX. Une équipe professionnelle en matière de taxes refund, que ce soit personnel ou business. Alors, n'hésitez pas de nous contacter sur les numéros suivants. Oasis Group, le professionnalisme et l'honnêteté, c'est notre culture. Oasis Group, professionnalisme et l'honnêteté, c'est notre culture. Très chers internautes, bonjour et bienvenue à ce énième numéro de votre émission Dieu des Stars. C'est bel et bien Dielo Mata la présentation. Les gars, tu sais, Rabino, baboni, tout y a comme source. Donc, ici, le Matazali, actualité oblige. Donc, Lelo, tout ça vraiment en dingue, tout le baralelo, tout ça, Namajili, donc, moto, tout ça, la rage. Lelo, l'internet, je pense qu'il y a le basaté. Maintenant, il est également sur l'actualité de l'air. Avant déjà de passer la parole à mon invité, quant à moi, je dis un grand merci à Romain Zofo, derrière la caméra, pourquoi aussi à Gérard Semboni, notre DG, à Hervé Kabamba, les cordons. Là, je vois aussi mon vieux Bruno Lubika, l'argent propre en bon à soin, à Yadjo Djongunda, Imen, était avantageuse, patron à Solo Skozali, à Simon Bidi Zikash, pourquoi pas aussi à Chigo Lubanda, deux fois maître, Rodrigue Matende, Master Yaziz Aloukoussa, Madame Shona Chanel, la parisienne, donc Roméo Fongola sur la large, tout sur la nar. Invité Nanga Lelo, Majili, à qui je dis bonjour et puis meilleur vœu, bonne année. Oui, bonjour mon frère, meilleur vœu et bonne année à vous aussi. Meilleur vœu na babone na biso ya Congo Source, hein? Mais meilleur vœu na ba griffe tout ya monde entier. Meilleur vœu na Yemoko Tigre, enfant béni de la RDC. Yemoko Inosbi, Dengue Boyebie. Meilleur vœu na ba onyo so balinga ka ba mourir ya bonne musique. Topesi bino ba meilleur vœu. Merci beaucoup na yo pepo, honorenga oyambanga et salinga bien. Ok, merci beaucoup. On a accepté l'invitation. Surtout quand tu as déjà Combo Dielo Matawa. Dielo Matawa. Ok, Dielo. Ouais, tout sur la scomba par rapport à Mamdengue Zokinde. Tout ce qu'on a dernièrement, récemment. Tout le monde qui a internet, qui n'a pas page, Robinho a félicité qui Inosbi na cop après ça qui est ndoulé. Tout le monde a fait dernièrement tout ça l'émission et pas collègue Nabiso Moro à Vincent Robinho. Akina on ndenge moko bo alobi ke non ya lingi akendaki nango meza ndenge o alobaki surtout ndenge comme double discours par rapport à ndenge alobaki liboso na ebite ce que yo pe oyaki wana to moni analyse dona ba ndenge moko bo selon yo mamoko bino alobi pas Vincent o sepelaki nango ou pas na sepelaki nango te parce que tokoki kozala balâche te ozo comprendre omoni ndenge oyambinga na plateau na yo j'ai accepté. Donc pour accepter, il faut accepter aussi les retombées. Ce n'est pas chaque jour les arabes miel ndeko ya kana makam tout ça raté. Vous comprenez? Les chaque jour te ba miel ndeko ya raté. Les ara chaque jour mususu pe Congo bolele salini et ko il biso ngana zo kansa keza miel ndeko ko ya nzo kande Congo bolele salini et ko Robin Mundi vous savez. Donc et pas na biso na nous ba griffe. Les ala qui le ko la surprise moko incroyable. Parce que moi, ma famille, je ne savais pas que Robin Mundibu a été pistonné par là, j'ai leader. Jamais. Naïebaki té. Mais à ma grande surprise, Yemoko, Papa Mokolo,
40 ans passé na ndenga zomi lobila déjà yendenga zawana aza muto ba génération moko ya ba oyo azolo baba rata wana do barata wana baba millionnaire mais est-ce quoi arata azanga même nandako pour ne pas aller très loin parce que ozomona que non oyo yo moko muto apusa ki yote muto atinda ki yote muto lobela ki yo mabete muto yo moko oyo kotanga kombo inosbi. Et pas la chose avec la surprise. Il y avait même les autres qui a dit que non, il faut tout ça là quelque chose pour encourager. N'amener quand même muto salaki. Tout le monde qui a dit Abdul à chaque poste il y a une hospital ou une hospital bimisi muselou. Je crois ba griffe tout baza awa. Ba soit qui parti wana. Il y a Didi Abdul, ba posta qui a ba story, ba posta qui a ba page. Pour la koloba keno, lorsque mutosa les locaux ya bien, même si alobara mabe pour nabino, il faut qu'encourager. Il faut qu'on yebse que notre toza loko mo, toza ka bien limité. Et loko peso bo ma musique na biso za place toza lelo. Et za place toza lelo, ndelo kozo détruit musique na biso. Alors, on a aimé, il y a beaucoup de griffes. Je salue d'abord Bruno Kanda. Azwa qui parti mobimba wana posté yango atiango même na TikTok mutu nyonso ayebi Bruno Kanda oya ko kanda je leader akokende ko vérifier na TikTok na ebite so effacer yango siko a posté yango. Cela veut dire que côté qui n'a mis ma bagriffe et c'est pas ça qui bagriffe. Mais comment c'est fait que tu as fait cet acte par toi-même, personne t'a poussé et puis le but que les musiciens et les bosso Congolais oyo a cédé yo place naïe, a cédé yo kaka pambate à landeli yango. Tu es allé très loin, mais le lendemain où l'équipe pande qu'on a biso Vincent, Monique, Omikitisi, et Sopio, et Pessio que non osa maëlete, et bimission à niveau ya bananikie, et bimission que non osa na raisonnement mouké. Et même si on dirait que Inosbi à se réconcilier na vie na fali il faut pas donc se réconcilier na vie na fali pour rebazon al sous na mambakala balingi ba blo wala te alingaki Inosbi à se réconcilier à la réconciliation na vie na fali pour pas. Merci beaucoup. Est-ce que soka lingaki bongo fallait qu'il y ait le bango na TV? Non. Tant on va penser qui est passé Jacob c'était par téléphone, non? Donc, ce que qui est ma bongo, et l'inga qui est passé par téléphone. Et puis, nous tournons dans la place et puis, c'est la kanda mabe. Et ça place au cas où baki. Place kazolo baki, non? Pour une subir à la complet. Pour une subir à compare. Atika kola na ba vie oyo ba l'échec. Barata. Ba vie barata. Il faut pousser na pembeni ya fali pupa. Des places na tuna qui me serubino mundibu. C'est depuis longtemps. Toko le baba 2 ans. Oza pembeni ya fali pupa. Qu'est-ce que tu as gagné? Parce que epesi na soni, epesi na solo munanu bato afinga kiyo na première vidéo ya remerciement. Parce que batuna kiyo. Ozala qui pas fali pupa ya pamba. Parce que fali pupa bana ko peso ba marcheté. Mais ce qu'on est comme ça pour la deuxième fois, on met fingisi, on met kitisi, on met même na honneur oyo, bato babanda ko considérer ya mukie. Parce que ceux qui sont dans musiciens, ba finga ma robino mundi bazana kati. Pourquoi par des bêtises, par ba propos naie, azana ba bilo mususu lo baka naie bagate moko boy, a raisonnaka to a raisonnaka te. Ozolanda, muto koma na niveau ya koanga na papa naie. Est-ce que ko imaginer muto wana zanani? C'est normal. Auto oyo asali auto benga ka ingratitude. Ingratitude na forme nango. Parce que mais après tout le monde mais Inosbi a pesa ki Robinho kopwana. Inosbi a bi Robinho azala pembe na fali. A mon été que goza la moi zoom so ezala moi quoi qu'on est ya abula ya monter. Il fallait Robinho mundi boya bisa biso vérité. Vous comprenez hein? Et banda qui na ndenge Niger leader a fait ce marché wana. Ça c'est merci beaucoup. Il fallait zonga pesa biso bandeli. Azong c'est la biso ba audio. Azong c'est la biso ba voice. Et balende c'est ba audio. Banda kindenge nini, j'ai leader de PC marché wana. Mais e bandeli ya nyof. Ya mi balé. Ya zanfwa chéri ya viena ye. Po ya za porte parole ya musicien moninga na ye. Et puis ya génération moko. Génération. Oh génération moko. Non non. Oh génération moko.
Yena nani? Na Fally Ipupa, baza génération moko. Fallait ça vienne et moi vienne yo génération. Ah bon, to éviter pour na internet mutu nyo so mi kitisaka to éviter. Wana tamikaye o to lo beleza likambu ya ndolo toucher qui jeune leader. Rien que ça. Rien que ça ka peu o toucher qui jeune leader kaka wana kaka. Ndi o eza makambu na nga nyoso elalika wana. Sko ngala ngala tuna sko ya ona bina omona ndiko so bomba. Sko bina ba audio ne ba so na jeune leader za kini. Ya wana tuni boye. Robino Mundibu Fazonga. Est-ce que jeune leader parce que on a qui si positionne aye nazo mona lokola nenga pesa kinga marché wana eza po na sala négociation entre ye na Fally Ipupa selon ye si positionne aye est-ce que muto atanga muto aza mayeli muto aza sage à cause de la supposition bon na muto saleli obolam na muto alesio matembele na muto alesio fufu na muto matisio vient orphelin au bâtisse carnet de contact nayo tu ne peux pas on les a autobengaka ingratitude gratuit ingratitude wana sali yango pona nini azapere nande azamobangi akoki ko céder na pression te akoki jamais ko céder na pression banani pression ba wario akoki céder na ngote alors le kola ya akoki ko céder na pression ba wario te akoki céder na pression ba griffe te akoki parce que ba griffe ba luka ki ete yenda luka ki ba griffe to lo ba na 2023 mutu na mutu afanda na kwena yi mutu na mutu aloba ba action na yi mutu na loba aloba biloko na ya salaka mutu na aloba makambu na ya salaka soko katisika ka pont obebisi makambu parce que ya lobi na yega biye inosibi aya na ngambu na bapo kuna eza ba vie barata mutune zali na ngambu na bango loko nini za na lingina zongisa yo merci beaucoup na ngambu na bango sika baza apari ye moko nambe wani na ngambu na bango baza ndaza na mbongo ndaza na liste ya ba millionnaire ndaza nambe wani apari ye nani bavio wa bengi barata faire gola za millionnaire Fort de Gaza za millionnaire viens les sous na narata baza ba seleo seleo na histoire na yete soka lobi seleo aza arata seleo aza na actualité seleo aningisa ki Kinshasa seleo beta fara na Fally Ipupa malgré zala ki base na ye ce qui fait seleo arata alinga ki aningisa te mais ce que y pas beta si nos bien parce que comme ça sentir moi na mai fondera ya na tunio ce qui cop wana ezala ki vraiment il y a 20 000 il y a 30 000 il y a 50 000 il y a old banga ba cédele yang c'est fola ça que ça na encore pas fola aussi obina féliciter bon na encore moi fola ton na ye na niveau na ye koka na niveau na ye koka mais si Robin ne peut dire tellement ma belle polémique guerre na moni que na niveau à tellement ma belle à ce que to beta 2 ans to la tête to la mukate do to beta 2 wana kutu komitungisa na yo te soka ye to ya aye to ye e beba mabe ya yela ti ba faire yela ba fabriquer c'est Robin ya la musique pas de problème wana ndeto zolo ba ayela ba président o squat ko za la faire na ba fan ba griffe kayibi ba wario ndi ba côté leti baya problème ezate bazaki belé yaza leader yoza su Fally Ipupa ondima ba wario ba kota likambwana oza su ba kota problème ezate mais à cause de la faire na ba griffe akoka bango te parce que le on appelle na jeune on a ibanon lelo Fally Ipupa na inosbi ba welani et le monter et le comme côté si ce n'est pas ba fan bon liboso bazako coopération tendel on est allé bango parce que oyebi ba chef mi balé ba ko konzanda ko sika moko te chef mi balé soki biso nyo toza ba chef me to ala ndako moko ezaka mbutu ozo senga chef moko azala musika chef muso azala musika parce que chef eza inos bina fa ba leader mi balé ba ko konza ba ko telema sika moko te mais jou ba ko loba ke non toza ba leader toza bato totelemisa bendela RDC libanda jou bakolinga bakoyokana mais bana besoin balika ne pas mutu moko te parce que selon yo ndo mona na musique na biso donc maintenant nous bende ba défendre on libanda makasi bazami balé Fally Ipupa inosbi merci beaucoup pour va faire na critiquer faire à likolo makasi faire à likolo ay lima
ya bato mosusu na RDC mais na lobi boy na ndenga libanda toko kota na ba polémique te na ndenga libanda ndenga na oloba boy ba Gaulois bayanga ya makila majorité ya ba Gauloise baba leki nanga baba ya nanga ba Gauloise majorité ndena oloba boy je te salue Naomi Yab Dorcas je te salue Bozé Belé basé belé mais ce que yo répondre bon bi ke ba musuba lo balanga mais die soko o tuni jili bongo tema parce que yo lo bi ke inos bina fali mais ba ko na clan yo ka na répondre yo pourquoi na tangi inos bina fali poupa parce que bakuta na kaka place moko na ba nomination bakuta na kaka place moko na minute pe le 13 janvier tozana bango ka place moko na Sénégal Afrima ce que pour la 2022-2023 pour la bateau ce que ba comparer Inos bina Gezma wete voilà ko tuna ko lobela ngote tu vois les faits tous les cas tokende na polémique et memi biso donc je n'ai rien à dire sur ça je n'ai rien à dire sur ça je n'ai rien à dire wana boyang je n'ai rien à dire encore babi que Vincent vont te na babi Gezi ya kota na tina plateau ba bagarre ka ko esi la faire on lève je n'ai rien à dire c'est ça tous les cas ouais est-ce que tu continuer na mali mais na éviter par rapport ya sujet net qui sujet actualité par rapport ya mambo ya Robino Mondibu et puis na Inosbi donc ndongo lo bien na éviter ba tonso juger bon babi ke ba propos Robino lo ba lo ba ni mabete bon ba juger bon que ba propos Robino Mondibu alobaki pe mabete ba kende ko revoir encore vidéo wana ba kende ko revoir encore émission wana tolongo la fanatisme tokota penza kibiso ozonga lisusu ocha commentaire ke aloba ene mabete tolongo la fanatisme tozonga lisusu tango lobi petit wana Inosbi eloko ezozanga petit wana ta 1000 fois petit wana Inosbi eloko ezozanga ye de l'autre ça passe ndenge benge petit non ba propos à tenir ils ont mérité te nicha na place na biso est-ce que ça na mutatinda ki Robino Mondibu aleka na TV est-ce que yo en tant que mopanzi sango yebaki ke Inosbi nde mutaseda ki Robino Mondibu o yebaki te est-ce que tolinga to yebate mutu moko pete alinga ki yebate lokola alinga ki se faire voir toti kala raka na position wana nazongi lisusu pourquoi oyo lelo kayo muto ucho yambanga lelo lobi nazongi na lobi te Kinganda zabo. Imaginez, ça ne va pas, non? Ça ne va pas. Ça ne va pas, non? Faut à la temps sous na éviter ata mo sina mobali, moi ça comme na niveau ko banga mobali bongote. Moi ça comme na niveau banga mobali, ata mo so na ndako na mobali na ye. Un certain moment, ceux qui bolingani makasi au banga mobali bongote. Mais ce que batum suba le on dirait Robino déjà na fallu on dirait moi. Déjà c'est comme ça. Depuis longtemps même avant concert. Avant concert fallu. Depuis longtemps. Robino Mondibu laissé. Depuis longtemps. Et l'autre, ils ont kabiso, ils ont vérité. Ils ont vérité. Na quoi? On le bat. Bon, ça ce n'est pas mon histoire. Aujourd'hui, ceux qui n'attendent combat Robino Mondibu na munokonanga. Nazotanga ngo mobimba. Comme on a eu Mondibu, nazotanga ngo mobimba, c'est parce que Mondibu a bêtisé. C'est parce que Mondibu a bêtisé, au baloba qui a bêti libanda. Rien que ça. Nangamu na bango lonieza. Et pourtant Inosbi azali kolo yazo talebo. Skwa oya ndeni. Aoya nangamu na bango pasani. Parce que muto zo benga bazana Inosbi bazaka déjà na ekuna. Yesko atele magazo tala bango. Moyo yebisa ke vie. Benga nga pena diembe na rejoindre binezate. Yebisa vieti. Na défendre ko mingi vie sunanga. Benga nga ipe. Bendanga. Vie azaka likolo déjà ti. Ye atala ravie na ye. Ayebisa vie ke matsanga. Yebisa vie matsanga. Vie sko za likolo kuna na Inosbi. Bazara kuna likolo. Bato baloba ke barata bazanga. Tozu fait rigola. Na liste ya ba millionnaire RDC fait rigola za numéro 3. Ba musicien congolais. Fait rigola za numéro 3. Fabriga za je crois entre ba 8. Nani Wataza je crois 10e. Liste millionnaire. Pour muto comme millionnaire faut na compte na za na combien? Ah dernier million. Yes.
Ce qui déjà ont 1 million et quelques dollars na compte na yo, ba qualifier yo et pas à Google à reconnaître que vous êtes millionnaire. Aura-t-il déjà vu? Aura-t-il vu? Tu as déjà réussi la vie. Ce que banani oye pas na barata. Est-ce que na liste wana yaza? Non. Azate. Même si on compte succès en musique, succès en musique baza. Baza danger makas. Wata yoana na de album ya Pamba. Stade des Martyrs. Mais babi il a fallu les cas fallait en combien 16 ans de carrière. Non, problème était l'émission ils a débat à falité. Ils a ba propos ya Robino Mundibu. Ndefandi siso. Rien à dire. Tu peux comparer Wata na tout le monde a pu bobeter pendu le mot na Robin a choisi tendu l'empêne académie plein à craquer tout le monde a problème exacté tout le monde a pu battre ko yema puis battre monsieur comme comme pe na ba sewana ba bien ce que a ko invité pe battre secrétaire na stade des Martyrs parce que tout le monde est comme système est-ce qui a invité à invité ba griffe ya concert na stade des Martyrs ba griffe o aye ba beta pe na stade des Martyrs nani a invité ba griffe Inos bit a beta pendu na stade des Martyrs et tonda tozana ngoza de stade des Martyrs te on eza ba Babilo Mugwamike et Tonda. Vous avez vu, non? Sans appui à médias, sans publicité, sans Elokomoko, vous avez vu. Et puis, les médias qui surpris à Rota la Bilokwana, et les cas qui quand, et c'était où? Et tout le monde était étonné. Vous avez vu. Et à la Kisibino qui est de quoi? Il est capable. Mais ce que ce qui lobby peut, il n'ose bien bominer mon tarbi, il y a un Robino Mundi, il faut appeler ce sous-cop. Est-ce que tant que le babouena lobby qui est tout ça un problème na Robino Mundi? Non, tu as un problème na Robino Mundi. Tu as besoin de Robino Mundi na nzela. Atika koloba kepona inosubu azoboye, il faut ça la boye. Tout déjà inosubu ana tout. Succès anango, mbongo anango, nyoso anango, musique normal. Tona maboko milai, 10 jours. 1 800 000, 10 jours. Babi on les a pour la force à oui le tebo. Mon cellule est qui force anan. Adé mon force anan. N'album moko Mortel 06. 15 titres sans collaboration. Ouais, merci tout le monde. La sous-entretien, on a évité de la fin par rapport à Griffe au ballon dans la minute. Griffe, tu as toujours un système alerte. Mais la minute, tu tiens assez. Tu as toujours un système alerte. Mais tu tiens assez. Vitoi, Nicolo et Muninga. Au tali voisin, au tali Muninga. Soki, et l'équipe m'a et le Minanga est mon analyse. Il y a un bateau, il y a un bateau qui m'a calmé à Osalate. Comme à Tamsou, à ma prison, à ma Kamsou, Tamsou, à ma parquet. Bayamabe. Na Simananga. Na oleka. Atamu to beninga après awana oleka lisute. Na honora kiyo après pour na respect à Kevin ozale kinanga. Donc après awana oleka pas mututi. Donc ata ba onyoso ba komelinga je suis désolé na oleka pas ya mututi parce que il y a les gens qui vont répondre. Na tant important ce qui nous a osé. Il y a les sous. Sans nous toyer les sous. En tout cas, je crois que en internet, tu vas sur la mouka en internet. Et ça, par exemple, les belés on peut ça va te belé bazar. Batik internet, tu vas kimi. Internet, ils la rabongo. Tolala ki tola mouka ki, balamo bola li bola mouki bomoni dada wa taifa. C'est comme ça avec l'internet. Rien à dire. Et le bozo la bozo mona ba page union sur bachi dada taifa. Pourquoi? Parce que dada taifa a répondre Robino Mundibu. Naza problème na Robino Mundibu te, mais na zongi si Robino Mundibu en place na yeke omoni mutu o s'adresser na yowana aza musika. Yonde luka oye ba secret ya ba o bengi ba l'échec bezani ni po ba koma o baza. Rien à dire. Ok, merci beaucoup. On a habité Mbote dans le Balandu et puis na ba griffe nanga. Griffe tongo njori mutatika maloba na défaut DG Minos exaucé Rachel Mande descendant à Jika bana nangai libota nangai mobimba na yemoko jeune leader na équipe na ye mobimba na pesi bango balosako ebele pi babona ne Kevin Oyanga il est qui a monté Malosako, on n'a rien à dire, on est ensemble toujours. C'est par respect que j'ai accepté. Ils ont baisé, ils n'ont rien à voir parce que ils ont baisé ça. Ou yambi appel koto, yambi koto, na lobby bien peine à répéter, na oleka na émission yamutu moko lisusu te. Ba o ba tchenga na ba miniature, continuez de me mettre sur les miniatures. Boko le Mbappé, boko se fatiguer, ça ne me fera rien. Merci beaucoup.
Ok, merci beaucoup. Je pense que nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre entretien. Donc, je pense que cet entretien fait énormément plaisir. Nous avons tout balandi biso na Congo Source. Donc, nous avons besoin de like, de commentaires, de ça fait énormément plaisir. Pourquoi aussi na griffe tout, tout balingaka inosbi. Donc, je pense que qui mort na bino aussi ko loba, aussi ko pesila donc ba recadrer kaka robino mundi boudon rien à voir et le motezana. Un grand merci à Roméo, Wazako Forum derrière la caméra. Pourquoi aussi un grand merci à Gérard Semboni, les DG avec Kabamba les cordons. Là, je pense aussi à mon confrère Kevin Mohamed, donc merci de la présence, de l'assistance. Je pense qu'on se revoit à la fois prochaine. Bye.